et toujours vivre le monde. Scientifique, visitez les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na bino tozali na esengo ya koyeba ke bozali ebele na ngonga oyo bozali kolanda biso kaka ndenge tozoloba mikolo nyonso tu actualité ezali toujours kaka dominé par pandémie oyo ezali ko toucher monde entier otobengi maladie à virus Covid-19 donc coronavirus. République démocratique du Congo ezali épargné et épicentre na République démocratique du Congo na ndenge boyebi ezali ville province ya Kinshasa pe na kati ya ville province ya Kinshasa commune ya Gombe nde esika penza maladie wana baka ebele ezali kozoma. D'ailleurs bakonzi mboka ba décida ki kotia commune ya Gombe na confinement total et donc pour na ko accéder na commune ya Gombe sengeli ozala muni d'un badge spécialement délivré par gouvernorat ya ville province ya Kinshasa. Mais lelo tolingi to aborder sujet toujours par rapport ya pandémie wana mais en abordant un autre aspect na yango parce que to landi bisonyo surtout toza kolanda en tout cas une jeune dame très dynamique na kombo ya Christelle Kiakuba oyo azali responsable to présidente ya ASBL Telema Mwana ya Mapinga oyo souvent a défendaka ba intérêt en tout cas ya ba famille ya ba soda pe ya ba policier oyo bazali en tout cas marginalisé par rapport ya ba traitement oyo ba pesaka na ba papa na bango alors que bazali bato bazaka souvent en première ligne en rapport na problématique ya crise sanitaire ezali ko frapper biso boyebi que décision pour ko kozala appliquer décision lokola ya confinement ya commune lokola ya Gombe parce que commune ya Gombe zali frontalière na ba commune ebele lokola commune ya Kinshasa commune ya Barumbu commune il y a Kintambo et même commune ya Bandal commune ya Lingwala donc commune ya Gombe azali entouré par ba commune ebele alors sengeli pour que ba mesure et ko kozala respecter sengeli nécessairement intervention à ba force de l'ordre au ba ko assurer justement pour s'assurer en tout cas que ba décision à ba kondi ya likolo notamment gouverneur et avec province à Kinshasa et kozala appliquer pe ba ko empêcher na bato ko accéder na commune ya Gombe mais la réalité ezali nini réalité ezali que ba police bazali censé ko empêcher bato kokota pe kobima na Gombe sans une autorisation préalable bango moko bazali protéger te pe bazali exposé na maladie wana ya coronavirus alors que ba policier wana ba utaka na ba camp oyo ezali sur peuplé. Imaginez un policier ou azu maladie parce que ça qui en mission pe azongi na camp quelles conséquences que kozala na mboka mobimba pona nini ba kontina biso ba koki kozwa ba mesure moko malamu te pona koyeba ko battre la pe ba policier wana alors pona ko kende pena musika te na zeko tika bino bolanda Christelle Kiakuba ou azali responsable ya ASBL Telema Mwana ya Mapinga qui nous explique mieux situation oyo parce que ya zali mwana soda pe avant dakana kati ya kan ayebi ba réalité oyo ba papa na bango bazali ko passer surtout en cette période difficile il y a lutte contre maladie ya coronavirus. Natikim Nobolanda yana no bon na sima to sozonga to sala une petite analyse soit une interpellation na ba konzina biso soki bakozwa libaku ya Olanda biso awa. DMTV vous dit à tout Quinoise, Christelle Kiakuba qui va faire son entrée sur ces plateaux, à qui je dois pouvoir recevoir déjà cette grande dame, Christelle Kiakuba, Telema Mwana Mapinga Mbote. Mbote mingi ndekonisa. Kinshasa Mobimbezo Landa, un message déjà, na bande kono so Orlando partout dans toutes les 24 communes de la capitale. Na pesi Mbote mingi na bande kono sur 24 communes ya la province de Kinshasa. Na profité kopesa mbote na bana ba militaire, bana ba policier, basi ya ba militaire, basi ya ba policier comme on dit bango moko ba dépendant ba militaire na ba policier qui arrive République Mobimba pays à Kinshasa particulièrement.
Je répète encore le message. Coronavirus ezali. Là, je m'adresse directement à ma communauté. Les enfants des militaires, les femmes des militaires, les enfants des policiers, les femmes des policiers, que coronavirus ezali blagte, coronavirus ezali. Mais ce qui toto si mibieko ya bakonzi, tokoki koki mango bien que na ebike, et à bazo pekisa 20 personnes, biso to vanda déjà na bandako eza divisé par 2-3 familles, donc ça veut dire que biso déjà toza plus que 20 personnes. Mais to respecter ko sokola maboko tango nyoso na ebike tokoki kozanga savant putulu e sokola kamaboko olingi ocha inche na yo éternué ozwiboye awa inche mbote ya liboko ezali lisusu te bizu ezali lisusu te ozana eloko akosala libanda te vanda na ndako bomoni ka suspect bo alerte te coronavirus eza lokola sida te. Ceux qui déjà mutu à sida, comment qu'on vend à 10 ans, 20 ans à sida, coronavirus, ils allaient presque comme malaria parce que bazali ko traiter ngo ndenge moko na bakiso to bandai comme la malaria. Donc boka sonité, famille ekei na centre ya kati ya camp et puis ces rapports bakoya kozwa ka suspect bakokende ko diagnostiquer ce qui est yango. Baminganga bakoyeba eloko ni akosala coronavirus, j'insiste encore, ezali tomi batela to respecter ba mesures préventives, ba geste barrière oyo mokonzi ya mboka alobaki, gouverneur ya ville ya Kinshasa ekolandisa, ministre ya santé ekolandisa, batu nyonso to bazali koleka na kati ya bakan bazo bandela yango na monaki secrétaire général à UDPS to lanska kandenge na yaka na TV na lansa qui appelle il y a solidarité nationale na kati ya bakan ndenge eloko moko te salamiti sikoyo na moni secrétaire général ya UDPS akendaki na kan Kabila na kan Kokolo bien que nga nazala kete normalement fallait to kende na ye maman Henriette Ouamou de même merci Nabino et puis j'appelle encore toute personne de bonne volonté pour kende ko sunga biso ba député to vota kabino ba o ba pour on a 2023 bose la 2023 on a besoin de vous maintenant plus que jamais. Merci beaucoup, puisque nous parlons de cette situation de pandémie Covid-19 na Bakan. Mais tellement moi na mampinga, vous allez déjà yom tozo sapoter na yango. On lobby beaucoup plus na ba mesures préventives na Bakan ainsi de suite. Mais comment voyez-vous ndenge ba mampinga na biso ya la police bazo ba disposition ya kokotsa bato na il nous a déjà confinés, quelque part, Baza un peu aussi exposé. Avez-vous un nom, comme mon conduit à tel moment à Mampinga? Bazali un peu exposé. Hier, j'avais fait le tour de la ville. Miss Maïna, Miss Sunanga, et Ekita Kimingi. Pe motema nanga et beba kilisusu koleka. Pona nini? Pourquoi? Na kuti ba policier, ba militaire. Oh, bazala qui n'a pas barrière, la majorité, bazala qui protégé te. Na tuni kutu ba misu suna ebisi bango, bazo tinda bino, alors que maladie ezali koyeba na te, maladie ezali kokoma te. Boza en contact na plus de 10 000 personnes, il faut pas kota ba bima gombe, plus de 10 000 personnes. On a 4 à 10 000 personnes, on a ceux qui a des KO déjà bazali déjà attendent déjà. Ça veut dire que ceux qui ont eu contact naïe, tu n'es pas protégé. Du coup, yo pose à temps. Il faut que tu sabatu bo sokola sokola maboko. Il faut que tu nani naka o bomoni maka ou jeton ezali clarté. Il faut que landela yango. Quel risque? Comment? Bakondi ambo kanabiso. Gouverneur ya Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Est-ce que nazotu na question? Il n'y a pas un fonds pour louer les commissaires provinciaux et la ville à Kinshasa pour que Assomba Babiloko la protection, mais les organisations, les organismes, les banques, les miniers, nos parents travaillent, ils sont partout. Dans des minerais, nos parents sont là. Dans des banques, nos parents sont là. Partout. Donc, on peut sunga bangote. Ceux qui mboke le biais en bongote, ville le biais en bongote. Mais bino, nos parents travaillent chez vous. Les autorités politiques, tant qu'administratives. Baboti na biso bazalaka capable ya bazalaka toujours liboso banda kuna bino. Ceux qui likamboye bakobana ko boma moboti na ngai avant baboma yo na kati. Mais ayez au moins pitié de ces gens-là.
Bolingi kaka kufa me bana na bango bakotika la banani. Le veuf des militaires n'ont que 34 000 francs. Combien? Les veufs des militaires n'ont que 34 000 francs. Bolingi pour pas que ça va veuve n'a pas orphelin. Le veuf des policiers, les orphelins des policiers n'ont quoi comme avantage? Rien du tout. Kokundana no moboti na yemo ko eza passe ba ko policier ba koma kokunda ba militaire ba koma kokunda maneti mutu bazali ko ke ko bwaka okoka balobi ba isi famille bo defa mbongo. S'il vous plaît, chères autorités, ils sont aussi humains, ils sont pas des cobayes. Le coronavirus n'a pas peur de la tenue militaire soit policière. Protégez-le, ce sont des parents d'autrui, ce sont le mari d'autrui, leurs enfants ont encore besoin d'eux, leurs enfants qui vivent déjà dans la pauvreté, entre-temps ils sont en vie et à leur mort, que seront leurs enfants, que seront leurs familles, leurs dépendants? S'il vous plaît, boyoka bango mawa, bazape batu. Madame Christelle Kiakuba, sûrement, Bandeko Baolanda, la ville-province de Kinshasa partout, Bandeko Nususu Batuni, Bazape Bana, Yabao Bazaki Mampinga, Bakosa Landeni pour pouvoir intégrer Télémamona Mapinga. Est-ce qu'il y a des conditions Comme j'ai toujours dit, Télémamona Mapinga, il y a un militaire, un policier, surtout il y a République démocratique du Congo. Azala passif ou azala actif, kufa, comme on dit, ancien combattant, bango surtout même kokende to comme même que to comme et tenir compte qu'il y a dépendant surtout dépendant, on voit la femme, on voit soit le mari d'une policière, les enfants ou toute personne na charge na bango. Et télémaman la mapinga za ngate eza ya bato bazawana te télémaman la mapinga c'est pour tout le monde. Oh surtout alinga contacter biso alinga potable moi un militaire, moi un policier, nous surtout azali le bienvenu. Même moi na beaucoup là un militaire, même le dépendant, beaucoup là et pas oncle un policier, tout un militaire, vous êtes le bienvenu. Contactez-nous au plus 243 81 97 12 045. Je disais plus 243 81 97 12 045. Nous sommes sur Facebook Nabiso, page Facebook TMM Mapinga. Nous sommes sur Twitter Télémamona Mapinga. Ngamoko nazana sur Twitter Christella Kiakuba. Nous sommes la page, nous sommes la compte YouTube Nabi, site web Nabiso TMM-RDC. Faut aller doucement, hein. TMM. TMM-RDC.com. TMM-RDC.com. Sur Gmail, télémamonamapinga@gmail.com, télémamonamapinga@gmail.com. Donc nous invitons encore pour une fois toute personne animée de bonne foi. Tozo senga ba million té, tozo senga oyana o résoudre ba problème nyo surtout té. Le peu que aux anango pour na kosunga ba famille ba militaire na ba policier, connaissant déjà la promiscuité, ndenge to vandela déjà na kati ya bakan, lelo, ce qui coronavirus et continue na kati ya bakan, je te dis, monsieur Issa, tokole la makasi. Déjà ce qu'on t'a dit il y a 2 chambres, salon, cuisine, bazo kabolango 2 à 3 familles. Pardon? Il y a 2 chambres, salon, cuisine, bazo kabolango 2 à 3 familles. Vous comprenez déjà, bananio surtout bazola na kati ya salon, cuisine air moko ba bomi en comme chambre à ma parents et à famille mususu. Maintenant imagine coronavirus et quand on a ba condition wana. On parle de rassemblement de 20 personnes, mais nous dans des camps nous vivons dans des maisons à plus de 20 personnes. Différentes familles. Donc nous appelons encore une fois les autorités. J'interpelle une fois encore monsieur le gouverneur, si monsieur le gouverneur n'a pas d'argent. Monsieur le Président de la République, notre premier parent, notre premier papa, le commandant suprême de forces armées et de sécurité. Je reviens encore ici parce que je continue à vous faire confiance, moi en tout cas. Nazo sala yo confiance tilelo. Naye les susukoye bisayo. Ce qui instruit au moins le gouvernement et décaisser mbongo pour que les policiers
Oh, bazali sur terrain, bazala protéger, bakufate. Baza basi ya mibali ya batu, baza basi ya batu, baza ba papa ya batu. Kolia na bango. Encore un autre problème, mais ils dorment à l'extérieur. Pour na combattre la barrière wana. Parce qu'il y a toujours le hors-la-loi. Bah, oh, baza sur terrain na ba autre commune. Pour na faire respecter mes béco, ba mesures préventives. Na batu ya ba bus, ba chauffeur. Au moins, déjà que ba kangi recevoir, moi qu'on a coronavirus. Mais entre-temps, ba botu na biso baza en contact na bango hernios parce qu'il faut faire respecter la loi. Le gouvernement va à la disposition pour que bazala ba cache-nez, ba gants, ainsi de suite pour bazala. Protégez-le. Ce sont aussi des parents, ce sont nos parents, ce sont le mari de nos mamans. Nous avons besoin d'eux. S'il vous plaît. Beaucoup, Madame Christelle Kiakuba, sûrement, prochainement, on aura encore besoin de vous pour toute la matière et pour cela là. Je serai toujours là. Entre-temps encore, Nakatia Bakan Abisso, aucune mesure n'est prise. Aucune mesure. Nakatia va entrer à temps. Ata Maya Kosokola Maboko ezalité, Ata Savon ezalité, Naba quartier, partout, rien du tout, pas de sensibilisation. Là, nous serons obligés d'aborder prochainement. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Issa. Merci, Madame Christelle Kiakuba. Je rappelle que vous êtes la présidente de Téléma. Merci beaucoup. Boti kolanda wana intervention ya Christelle Kiakuba wazali moko ya bana ya basoda pe ya ba policier na cadre ASBL na yetelema mwana ya mapinga ou ya défendre en tout cas ba intérêt ya bana ya basoda très souvent bazali marginalisé parce que ba papa na bango bazali ko subir traitement moko penza ya malamu penzate parce que ba condition ou bazali ko travailler nango bazali pena facilité surtout en cette période il y a maladie oyo a virus Covid-19. Ce n'est pas normal et naza ko rejoindre pour dire que ezali normalité ko utiliser ba soda kaka pour faire régner ordre, pour faire respecter Mibeko, pour tika bango le lenge wana kaka sans protection aucune face à cette maladie. Bobi que maladie wana ezali ko respecter rang social ya mutute, ezali ko respecter pe niveau d'études ya mutute et sengeli na bao bazali na première ligne lokola ba corps médical pe bandeko ya service ya sécurité ba ko ka la protéger. Na bao tozo mona souvent bazali protéger zali mingi peut-être ba soldat to ba policiers au bazali na sillage ya mokonzi moko songolo ou yazali ko pesa bango ba masque ya protection certainement pour yemo ko ko sala exposé. Donc voilà un peu comment ba continuer biso ba réfléchir ça kay même gouverneur ya Kinshasa to mona ki dernièrement incident un salima qui entre yena mokonzi ya police ou yazali ko gangela na misu ya batu bongo koloba que la hiérarchie c'est moi c'est bien mais sengeli ko protéger pe ba soda na ba policiers bazo kende ko ça là que ordre est à la maintenir en cette période si difficile. Tous a choqué. Il y a aucun par exemple dans la maison communale et pas y a besoin que ça les autres continuent que ça là dans certaines communes parce que dans le Rozouaka il y a des communes qui ont sauté parce que on n'a pas pu visiter toutes les communes mais aux hommes on a que dans la commune basée disposition il y a côté cantine ya mai na savon. À quoi servirait mutoa sukola maboko soki mutoana admettons par exemple que mutoana zali que ça là déjà ba fièvre ou que créer suspicion sur maladie wana mutoye asukoli na maboko akoti maza la Covid-19 wana tanga okota kuna akeya simbi mesa asimbi pas document moko boye ayaki nango apesi kuna maladie wana ko se propager te même pas comme on a ba thermomètre bazala nango pona ko prélever température. Mais c'est quoi ce pays? Kende kaka na ba shop o ya ba réseau na biso ya télécommunication ata ba shop na bango ya ba miki eza disséminé awa na Kinshasa okomona ke ba shop wana bazui ba disposition bazali na ba thermomètre wana o de sorte que ce client nga kota non seulement sukoli maboko mais ba prélever pe température déjà soki na libanda ba sentir que ozana température mo élevé ba otika yo kota te bozongi ndako alors wana ça expose moins personnel ya ba compagnie wana ça expose moins d'autres clients, il y a des compagnies au wana au bazali na kati ya shop. Est-ce que notre gouvernement est incapable il y a ko somba ata lokola ba thermomètre wana ne serait-ce que pour la sécurité ya bango moko na ba commune par exemple? C'est honteux de voir des choses pareilles. Parfois ba makamso zali ko salama non pas par manque de moyens mais zali ko salama simplement par mauvaise foi. Je ne veux pas parler d'ignorance parce que na koki ko comprendre te que mukondi wa zali ko diriger bato zali responsable de la sécurité à bato ako ka
na ignorance à ce point. Cela veut dire qu'azala qui dignitaire aux en place au yazaliwana. Et c'est très malheureux comme on a bloqué à Bobobi que basoda bango basala ka grève te namboka na biso bango babimaka na balabala te pour ba manifester ba olele pa nani. Et c'est très malheureux. Oyo moi na monsieur à lobby Christelle Kiakuba, c'est ce que nous vivons. Pas besoin que tu sois ni kitaka kata na souci tu eza pembe na notala ba policier wana yebisanga yeke baza protéger. Et bongo siko ba o penda batie bango en première ligne ba empêcher que bato bakota na gombe te boyebi ba entrer combien zali pour que ba muto akota na gombe siko ba policier baza na besoin protéger bango te bo tika bango bongo. Vous pensez peut-être que bango monde baza exposé mais soyo bazu maladie ba ke na kan Christelle Kiakuba expliquer biso dans quelles conditions bazo vanda ndako moko bazo vanda sur ba famille 4 5 na kati ya ndako moko ndako deux chambres salon. Vous imaginez un peu ba réalité à boy o ba policier na ba soda o bazali ko vivre. Non, ce n'est pas normal. À un certain moment, c'est quelque chose à la sérieux. Et surtout dans le contexte, tout le monde qui va conduire, bazali ko yiba mbongo ya l'État sans plaignant, bazo yiba mbongo ya l'État, bazo kata mawate. Au monde que mbongo ko servir ata na ko sombela ba soda par exemple ba policier ba équipement pour que bon ça na bango ndenge esengeli ezali ko kende na muyibi et puis après nous allons pleurer dire que tous en mbongo te. C'est très malheureux sengeli ko corriger sengeli na bao bazali ba décider à un certain moment ba ça makabundenge. C'est très choquant. Moi je vois toutes ces choses là, c'est très choquant. J'ai été choqué ya ko yo kamakambo yo Christelle Kiakuba a dit pe akomona yango na nzela ba bisika tozali même sur aucun na ba commune na biso loko la président Félix Tshisekedi asengaki na ba bourgmestre batia ba lave mais on a partout mais tambolaka na commune na yebsanga ke batia yango partout pour que bato basukwa ka maboko mingi batia na bango ngote mingi au contraire batia en na maison communale esika bango mo bayaka thermomètre ya pamba posa la nango thermomètre wana kokoza apeta na chaque service. Avant qu'on dans chaque service, on a prélevé aux températures. Car en entrée principale, pour la commune, on se peut être entreprise à parfois. Donc c'est vraiment très malheureux. Nous espérons que cri d'alarme, il y a mon amour sur Christelle Kiakuba et qu'aux oreilles moko attentive et pas il y a notamment le chef de l'État lui-même et même pourquoi pas dans une certaine mesure gouverneur et la ville province à Kinshasa et puis namu kontina bango nous espérons que général Kasongo Sengeli peut arreleaka ba message et pas il y a hiérarchie pour que ba solution parce que ce sont les policiers qui sont exposés et ça livre vraiment je rappelle que vous allez Kolanda DMTV, si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous êtes abonné, cliquez pour que vous s'abonnez, puis cliquez dans la cloche qui va apparaître juste à côté pour que vous allez désormais notifier dans ma vidéo prochaine. Si vous êtes une analyse, un coup de gueule, au Totiko Sala Awa, au Tigani Bissomo j'aime au Sala bien. DMTV vous dit à tout au revoir, en espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir.